Merci Nabino, bana poto, bana kin, bana partout dans le monde entier. Merci de avoir fan tout balingaka émission Nabino événement comme d'habitude déjà bon la Getty sa manière présenter rango. Journaliste Nabino oya sala ka fort, aluka Nabino ba artiste ba l'actualité. Journaliste oya sala ka fort, alo baramakambo ezanzela ponga mashaka mote na lo roi yote. Journaliste oya marabatu, journaliste oya lingaka mutu nyonso tout. Eza bongo Getty sa mapé émission oya danger, les grabons la www.congodela.com émission où il parlera bon social et parlera bon art et environnement. Donc les gens ont découvert un artiste moroboy. Artiste moroboy, vous avez découvert il y a un peu donc vous vivre les cas psycho. Christian, bonsoir. Bonsoir na bandeko nyonso bandeko ya poto bandeko ya Congo bandeko partout vraiment ta esangami ndeto sous coupe et chan vraiment bambote na bino sika bozali vraiment. Christian, donc c'est un plaisir à toi à mon émission. Dans ce plan, avant la bonne émission, on appelle ça mon tour moté. Parce que à Salanga Getty na zalape poto yebinga playe bana comme star, eza grâce à maman Francine Ngembe 100% kano kaka. Na pession mode siko zali Chico de Olo. Christian na linga minute ba parcours na yo parce que ngalo découvrir comme ma Vodacom best de best. Le parcours à Christian. Christian elengiwana ya art ya musique et ya onengini. Ouais, parcours nanga musical vraiment eza parcours na lekaki na moment moko o ezaki vraiment donc ezaki très donc ma bien ma classe pour nanga mais par la grâce de Dieu vraiment esimbaki vraiment nazaki na bande Ndouville na betaki donc nazaki na ba orchestre ya batu nazaki orchestre ya batu en tout cas nazaki et pas avait nanga moko za na culture PV awa donc na mitono nazana na siège na bango na hôtel aye venanga Fabusi Ndaka et en plus na kai susu na orchestre ya venanga mon père na culture PV awa venanga Edidals. À part ça, na zalaki susu na bande Ndouville na orchestre moi ya venanga mo wasape na bande Ndukuna. Misusu pe basaka na bande Ndukuna vraiment. Et ça qui très difficile pour nanga parce que na tambulaki na la gomme, na tambulaki makolo mais Nzambe asungaki avec parcours na yo eza bena mulai. Yango ta lelo na comme best of the best. Lelo na comme na koleka na émission ya Getty Samba vraiment. Getty Samba bato ba l'actualité. So ça actualité donc il na benga ote na approcher ote. Et ça artiste ming tina benga ka ote ko silika kate ko sekarate hein. Dans mon arrêté. Donc Christian, lelo na kati ya Vodacom. Est-ce que vous voulez rappeler le au salon orchestre, beaucoup d'orchestre musicien mo beaucoup ça batalana. Est-ce que vous voulez rappeler le Ouais, merci mine pour la question parce que na minti oyo vraiment na leka na ngasiko na ki plus ba conseil mingi ba to ba conseil ngai na kini oyo po simba oui malgré que naza best of the best naza artiste moko à l'écran na Congo et puis à ma troisième même ba contrat eye ebelé donc pour saisir ba contrat na boko il faut na salle orchestre cela veut dire na salle orchestre était mais na zo luka na salle no groupe accompagnement pour accompagner na ba conditions na vraiment okoka to sala ko boni eza musique ya makila te botama kinango to sala ko boni ta su da simano ba ba peso concert mabe na da simana yo ba peso concert ça non orchestre wa. Ouais, naembaki batu mingi vraiment oh naebi te bazo beng na kana ba coup de fil pression vraiment en tout cas te sepela kana yo poto bunga ka ote na Congo poto bunga ka ote na monde na bina musique alors il faut ça kana actualité et alors actualité ngo il faut koleka TV alors TV ngo il faut ko sala ba production ou bien ko ta studio ko sala ba prise ou bien ko sala ba mwanze mo po evandoleka et en même temps na zappel susuna moi quelqu'un nzembo na nga on a sali mikolo oyo vraiment na salle 5 na ban na salle en tout cas na mito na bana poto bosi la vena 5 na ban ezoya Karine tanga kelasi mibali basili na nute yo masimoko mibali duzene handuzene okopema mokolo nini nakini tokoma kobanga bakama ya jiga bavandi zaka 5 na ba 5 na ba 5 en tout cas vraiment 5 na ba vraiment à bientôt là ezoya vraiment mais 5 na ba quand même pas momi za mo evangeli malamu parce que ba momi mi ba comme système evangeli malamu pas momi evangeli mabito evangeli malamu kasi bataka biso dos na tirage au sort te oza 5 40 inabi yokate nakini tokoma kobanga bakama ya jiga bavandi saka 5 na ba 5 en tout cas n'est-ce que conclure ça 5 na ba oyo kuna kupona ba forme 5 na ba oyo kuna pona crédit 5 na ba ya pembe pona beauté
senke na ba misusu nakoloba te ngamoko na censuré donc yo moko censuré, c'est-à-dire les amis le romo na kato ngoko loba yo muto yeba ngana ebite yo mondi na poser yango ouais ngamo na censuré parce que elingo il faut censurer parce que au sein du monde on appelle sous moi le bango zate ouais Christian na mona mingi interpréter rapena biloko ya bato mais amoni ko sali ya yo de o sali yango bongo sali chiko de welo ala nanga na pirongo mo sali bango plaisir ya trop et puis si bon sous plaisir elengi na normi ngwashi amour wana bébé nanga enga banga suite pour attendre comment momina parce que OK mani m'a parlé donc après si normi ngwashi amour mbote chiko zali je t'aime trop bébé donc Christian est-ce que ko bête la biso tamba biloko mo ya kala et on a best biloko na lo animation wala ba merci to découvrir au sous danger. Batemeza mondo kitema ekobeta tango ya likambo ekobeta katango nyoso fale nango na yeba kite lelo likambo likwelinga nzoto mobimbe sundo lipasi nyoso na motema ma izebonga na lelie kongo mboka nanga maraka ebosaninga lokola nkasa oesi ekweya na nzete pasi nango eza se mobesu omedishe swa baloba bone nange kuti découverte mawa Christian alinga na comme eloko mo mais na koma kati et c'est quand il y a une animation nga alinga Christian animation Christian zamuna mina waga waga zamuna mina nyama bogo zawe na Dozolia na egenge modozo mane monanga nilayo dozolia na egenge vraiment bana poto vraiment ongai Christian Muyo le best of the best vraiment yabino yeyo à bientôt la 5 na ban ezoya pour na ba contact ezakaka plus 43 et plus 243 donc ça dit 081 38 10 354 081 38 10 354 plus donc nazo le laka ba conseil kaka ba conseil et puis ba soutien na bino ça nga vraiment bien bato bali ba comprendre est-ce que Christian ozaka animateur bien ozalaka chanteur ouais eza musique eza pena en tout cas beat nyoso bomona ki na best of the best en tout cas nazaki nyoso na don nazaki presse na nyoso sauf que anglais kana boyaki à part ça donc nazaki pena nyoso so boyaka na drum nenga betanga drum so boyaka na basse nenga beta basse donc comme boyaki na animation nde na serveur na animation champe kutu koloba kutu te nde sana so nzemo bwe mukokoli awa kamite so kala tepe so ma mais mwana nga esili mayele tala ndenge onyokoli molima mwana moto iyo moto zalaki malasi nzoto na ngai lelo yo ke loin des yeux près du cœur pour ta salade jango amikosa pour bolinge monana kamosi katesena pembeni ouais Christian nous sommes déjà presque à la fin de cette émission na habité lelo ceux qui leader moko orchestre bengo soit de la forêt Jubin Pena papa chéri mutu pamba Félix Soazé quoi fali pour pas faire go la bi que non petit yaka auto travail na habité ouais ezako bateki na boyi ou ezako bateki na okenité po to habité lokoleza muselu pe vie ezaka ba caprice nango vraiment pour na bano vérité tango nazaka mona muke nazaka bloquer nzambe soki na koli fona ko il faut na beta na wenge musique maison mère donc bit na penza kibungu mais kuna bexa zali lobeso zali okoka o menga za animateur tena chanteur ta ba bexa na lobeso ndeni malgré basa va na donc tade pas zakuna tade de buntikila zakuna ba miel de son bazakuna ba masanga ba Nicodème bazakuna do tade de motikile vraiment vers venant na landaked partout na palais bazanga mosika yo zali Willy Mushani yo baza yo zongelanga kodamboka na la lite bando toi mabe vraiment landaka raneva mosumbi na moteki esuga gade tango changer salamaka donner recevoir donc bavena landa bavena partout dans bango en tout cas de pona banon ke tant c'est best nazaki na bango na kipiti na vena nga ibe de la forêt tout campangi ouais ça va wato zaki bongo na Christian oya bimaki 3e na Vodacom best de best ya
édition outi aussi la calamité donc to combien na suka émission na biso na pesi bongo mote na Wari Mutenga Edo na pesi mote bongo na Fanny Kenge Abi Boisi maman na Faneli na pesi mote siko zali pourquoi pas la patronne na ngai maman Francine Ngembe pour azo salanga getina za na reconnaissant pe na ozala toujours reconnaissant na pesi ba fani no so balinga émission bango événement mote sika bozali na pesi bongo Jani wazala sima caméraman za sima wana pour que mayele na mayele so esangani et puis si biso mayele moko la PC mote sika zali donc on revoit on se retrouve à la prochaine numéro.